yenge keno na bandeko nyonso balandi pa ya pibuzami kolanda biso tatangunza toye lisusu liboso na bino kasi yambo ya maso tozongisaka lokumu tataki ya likolo na se wapi oyo andimaki biso bana bayindo bongo tozala bana yambo la race primitive, la race mère wapi oyo bapesaki biso ba capacité ya makasi mingi koleka totangisi mokili mobimba utangi pito totongi ba pyramide oyo mokili ti lelo ba kokate ko définir ko déchiffrer comment totongaki ba édifice ya makasi bongo. Donc tozaki doté na mathématiques, na science, na philosophie donc na nyonso o mokili lelo esakapare nango ils ba pesango coloration lokola eza ya bango mais ebandaki na bayindo nde lokumu makasi tata mokili alingaki esala mabongo pe na kotindela biso mobikisi na biso fumuki mbangu ya ntungunwa wapi oyo aleki babikisi nyonso ya mokili mobimba baya na bokasi pe na nguya na bwanya pe na mayele pamba te bokasi afumuki mbangu etalisami na bana na ye ya mbongo mungunya ya kobebisa bayindo bayindo bongo babengamaki banzambe de babengaka moyindo nzambe mais lelo babengi moyindo makaku pamba te ake kolia ba miette ba poussière ekoi na mesa ya maître Jésus matondo bona bakoko na biso oyo ba kobaki kobota biso bayindo poto bunga te pamba te mabongisi ya bana yawe ezaki ba exterminer le poso ya nzambe mais le vulu na bawo mutako akotindika molili akozala te pamba te ezalaki ya mbolongengo ezala matondo na bandeko banso bali kolanda biso na ngonga oyo pa bozwami na bayeba lamuki bazokoba etumba mokakozwa na banso matondo nde bongo tokobi na libako ya lelo toyebongo liboso na bino mpona kokoba mosala tata kasi na eteni iyetweli lelo ya toyepena mingi kolongola ba zone d'ombre mwa boyinga eza mwa mingi na bana fumuki mbangu e bake pèlerinage bake nanu congé pa ba voisin mais bakozonga mais tika ete pole longengo elanda bango pa bongo bakeli kuna ingeta ezaki na ndeko moko kombo na ye na bandi tata Langaba ingeta yango wana kombo ya ye asalaki réaction na le 6 avril oyo teyaki sango ya lobika loposo moyindo asalaki réaction taki aza moko ya bandimeli sango ya Yesu oyo yaki koboma Afrique et puis bongo akobaki mwa na ba intervention na ye wapi oyo ezalaki penza mwa malamu te na lolenge alobeli makambo etalisi penza ke boyinga eza mwa makasi mais tomeka mpe kosukola bilamba bosoto kati na libota matondo mingi nde bongo yambo nanu atangi kombo ya tata ngunza mingi koleka ya kombo ya mobikisa bapaya ya Jésus donc atangi biso plus de 80 fois et comment mobikisa bapaya pas même 50 fois donc 42 fois 41 fois à Katangiango donc cela veut déjà tout est significatif donc message au tata ngunza za ko porter c'est ngeli bongo ba ndeba tombola ngo please qui message ya Jésus les Nazaréens n'étaient ni Israël donc toza na considération makasi na ndeko na biso pasteur docteur Mbutamutu donc eza bongo na tina pena makasi nde batomboli message otata ngunza ofumuki mbangu apesi biso na nzela bongo ya nesonga nzila donc tozo tambusa sanga lobika bayindo biteni oyo bayindo bongo bazwami mais ndeko intervenant ki mwa makambo mingi alobaki na ebite azuli yango wapi ulenge kanya ke kotanga Google nzoka Google eza monteur ya recherche morte biso ba monteur ya recherche vivante tozali ba personne vivante tozali
ba bibliothèque tozali il fallait que bongo a consulter bangunza banganga ngunza batabwanya ya filika ba pesa ye pole pa yake ko consulter monteur ya recherche ya Google oyo epesi ye ba définition ya mabe koleka. Donc déjà ya kokota kuna ba yebisi nzamba mpungu eza bongo ekeko na yebite par définition ya ndenge nini keko par rapport à nini statut na nzamba mpungu est-ce que ça na rapport en définition ni na munoko nini. Donc ezana nous passer donc moi to keni mulemula ipene zate mais eza mwa mawa donc nzambe ce n'est pas égal à Dieu. Donc moni boyindo eza na provenance ya makambo elobaki nini utaki wapi likambo oyo kombo oyo omoni. Donc bon mbala sima ko sa susu bere wana te bo pc ba bolimbisi po kobungeza makasi pamba te bazani teni ya lokuta ya Occident nde bongo nyonso bakosala bongo ezala kaka ma ya bulu yeke ya tourbillon matono mingi. Donc nzambi za bongo nzayambi donc bakoko tango okipa colonisateur azolanda bakoko na biso na bazamba tipo ateka kaka bango akanga maltraité bango bazokimba bazobela sikoyo être suprême na biso nzambe na biso ntata bampungu tulendo nde bongo le babenga ye kuiza nzayambi. Donc yaka mabe koti ndeko répéter mo ya nzayambi mundela yokia. Donc être suprême na bango comme nzayambi nde akomi bongo nzambi nde ba définition eko ya nzambe. Donc nzambe za diété dieza nzambe te moni mpungu ezaka bokasi nguya parce que tata leki na bokasi pe na nguya koleka mokili mobimba ndibo to singaka bokasi nguya na yina nzela ya moi po bongo to kwa boko sala bisaile oto na bongo bosenga omoni. Donc eza to éviter to ke nango sito le baba video leka. Donc tala Tata Ngunza TV s'abonner olanda mateya po ozongela kibomoto po zongola nzambe po o dominer sikoyo mokili ndengi bakoko na biso ba dominaka mokili uta Egypte utakutu kachopa utakutu nibi tato kamba utukala parce que ba pyramide bandika en Egypte antiquité e bandi uta nibi ba Egypte ba petite Haïti ba Éthiopie tout tito ko monta grandeur na biso na troisième temps na ngipito omoni. Donc ngonga eza biso pasi mingi mais to pesa pole na bana ya tata mokili na bana fumuki mbangu oyo baza sima ya message ya christianisme oyo bongo eza poison pona baindo omoni. Donc et puis ayen ko simba lobi Ngunza lobi prophète to ebite monteur de recherche nini ya kisimba oyo epesi penza na tobenga nini penza mabeko le kawe tobenga ngo bêtise. Donc eza pena bongote mais bo piaka ndiko susu bolimbisi. Donc Ngunza ezana no liloba mibali ya kokangama ngu nanza. Donc ngu euti na ngudi na Kikongo na langue Congo na langue des Eli na langue mère elobi bongo mwasi to mama ngudi elobi mama li bongo nza za bongo elobi kaka mokili. Donc soto elobi za mama ya mokili. Donc Ngunza za mama ya mokili nde tata moi mama Ngunza kati ya mokili nde Ngunza zo yala po bongo akokisa posa ya ba compatriote posa ya peuple posa ya baimboka omoni. Donc Ngunza même to babongo bankumu chef coutumier aza Ngunza pambate azoluka bolamu ya bana na ye ba obake na administration ba président ba ministre baza Ngunza omoni. Donc so to changer lobi ba benga ba kubenga ma Ngunza omoni. Donc eza moi pasi ya kenda ki moi mabe mingi koleka. Donc aso cela était prophète eza Ngunza te Ngunza paza prophète te mais kati waneza bilembo oyo eza kati ya kibongunza po azoloba makambo oyo kokisama ezo salama mais elobi penza te ke Ngunza. Donc Ngunza eza bongo mama ya mokili nde bongo Ngunza eza bongo genre féminin aza bongo nature. Donc la nature nde bongo Ngunza. Donc aza moboti eska o nature ezali bongunza bongo ezali. Donc Ngunza aza na harmonie na nature po aza nature amoni la nature. Donc Ngunza donc mokili la terre nde Ngunza za mabili donc aza moboti bankona. Donc Ngunza zo bota bana ya eteni ya molimo pe ya mosuni amoni Ngunza matondo mingi mtoke mwa mulai na kopesa bososoli.
prophète biso ba mbuta mutu nyonso ba homme sage nyonso baza ba prophète po ndenge atangi na 5 ministères selon la chrétienté ba pesi bango 5 ministères ne baonde batukuna bango ba prophète baza batu bazolo ba makambo na part ya monde spirituel po bomona likokisi nango te bongo bokima mbeba siko biso ba kolo ba mama ba papa mutu nyonso oyo akomi na âge ya maturité ko bongo prophète po mamba koloba oyo bongo eza ekokokisa mela yo lobi to mikolo bongo ezoya mwana nzela olanda bongo nzela mabe suka kaboy ala prophète a prophétiser pona yo soki po kobika na nzela wana oba mama yaya mbuta mutu aloba nanga ana raison. Donc biso prophète eza moko te ke genre moko batuka baza na sacerdoce te mutu nyonso moyindo nyonso bongo azani aza prophète po kokola moyindo bongo akoma na bwanya po yeba kopia bongo lecture exact na mokili na baibongo baimboka mais moyindo ya ileko o lokola ba christianiser bayindo donc oza chrétien te moni ba christianiser parce que oza d'origine te oza détenteur ya bonzambe wana te oza na souche nango te donc basali yo copie coller donc ba balisi yo ko balisa ya moni bato bazo bala Yesu moni donc ba commission ya ko komisa mais oza d'origine kimbangiste authentique mais bon libaku oyo e betami ya Kadia Pemba mokosi moyini alingi bana nzambe bazala bongo na ignorance po bongo to koma bongo babiloko donc ba faire chosifier biso ndenge moyindo aza na lokumu te atalati costume cravate atako aza président donc devant un président blanc devant ba ministre blanc donc toza bazalaka batute pamba te mabutu boza nango bango bato basala bino bazo aider bino donc boza na poite donc monde na poite nde tozo lukalu poa wana considération wana ezala na libota baindo nyonso donc tozo bunda pour na révalorisation ya la race noire ya moto moyindo. Donc ezala malamu te yo moyindo oya ko bundisa tata ngunza pozo bundisa bakolo sango oyo nde ezalaka mabe makasi pamba te ozotambola na nzela o nature ezali siko nature wana eza na conformité eza na boyokani na bangunza nde nature soki esokipe na yo e okomemisa ngunza ngambu ya pamba nzoka biso pe kutu te moni ndeti fumuki mbangu le awutaki kiwatomba longwe na Congo belge azozonga siko mbanza kamba pa banda musala moni donc mbuta mfufu ndeko moko ya mapinga ya botoli nzombo donc nati tema fumuki mbangu ngunza ya yambo moni ngunza ya bangunza nganga ngunza ya yambo nde nature sikoyo ezongiseli e répondre sikoyo mbuta mfufu nyonso azosala azolia azomele komele kana no lenge te to bona posa to na solo ya nzombo moni donc comme ça biso ngambu te pamba te otoloba eza comme ba preuve pour nature et ko s'occuper na yo ndeko ekozala pasi ezalaka pena bien te donc soki otika na foi chrétien na yo moko me ko ya te otia barrière ya kopekisa batu bandi mafumuki mbangu o 30 na boloko pona pasi ya baindo makambo ezaka penza mabe makasi mingi donc mi kebisa mi batela bomoi na yo makama bonzambeza ozo maîtriser ngote donc ndé kaka ozo maîtriser pongi na yo te ozo maîtriser nzoto na yo te ozo maîtriser pa ndoto ebimelaka te makambo yo fosa nango angele makasi eza makambo oyo ezalaka penza minu koleka mbeli eza pena bololo koleka bololo nyonso ekokozala eza makasi koleka babambu tout même s'attendre oyo ndeko asali donc Poutine asali bangunza elikio makasi mingi eza makambo oyo ekotisaka ba nation na ba difficulté na ba problème lelo monde occident azo vivre lelo oyo ba karma oyo asala na cause ya bangunza oya bomaka bangunza koluka te o partager karma mabe wana na bana ya Yahweh ya loposo pembe matondo mingi na bandi fumuki mbangu po simbaki ba makambe belé mais bon topesaka mwa ndambo po to meka kote ya bana ya fumuki mbangu fumuki mbangu aza mwana ya 1889 exactement ndengo ozui ba recherche osali mais ce que bat bayaki na 14e siècle ndenge nini te fumuki mbangu fungula bina matoye malamu fumuki mbangu azali yambo molimo nzambe aza molimo fumuki mbangu soto bani bongo
veut dire tata bampungu tulendo yona fumuki mbangu donc ye azala ne bandeli ya baindo ndene leko oyo mobikisi ayaka mama ayaka kobota malisusu na kibomwana po ye moso abikisa bana na ye nde fumuki mbangu mama ya baindo mobota ya baindo nde ayaki kobota masiko na libota ya baindo moni na tata kuyela na ningwa bongo Louise wapi bona mbanza nkamba ntoto ya bilaka ipona maki mobikisa bandela kuna po akokela na ba mabele nyonso iskanso baindo bongo bazali donc fumuki mbangu azani bandelite azape na suka te moni fumuki mbangu wanozomona donc ye babomakete babetaka pete banyikolaka pe ete donc ye ye apesaka nyonso na volonté na ye fumuki mbangu ezana mobikisi moko te parmi les race o bazali bazo ba sauveur na bango o ana égalité fumuki mbangu azate fumuki mbangu makamba sala mutu mota salango moni Jésus baluka kuboma et puis ba kenda kuboma ye fumuki mbangu bakoka kuboma te nde ba pesa ye lokola punition boloko en vie moni nde ye na ba calcul spirituel chiffre 3 bitatu moni nde ami kokeli ma tukuma tatu donc chiffre 3 ya vibration kokisi 30 ans nde asenya zonga po atika sko biso bangunza musala oye na molimo biso na mosuni donc fumuki mbangu wana isika baindo bazali ye azali na bandi bososoli wana izala makasi mais aussi mbaki babiteni belebele ndeko ya eza pena mwa kokoso makasi mais biso tokoba musala to sala tumba to sala moni la olobi Jésus aza mobiki satindi message jusqu'à ya extrémité de la terre batu nyonso ba yeba sangwa Jésus aza teki ya kabla baras te wana pisaka libunga soki sauver mwa kozala ya mokili mobimba il faut sauver on azala na kati nazala multiracial cela veut dire quoi il faut corps physique na ye parce que monde physique est photocopie monde spirituel donc il faut na physique ni a manifester ba race nyonso monana mais o tout muto asala ezana nous localement ezana nous national ezaka internationalité donc et comme magande par rapport ya kokende ko dominer ngo bato donc Jésus le ayaki azuli oposo pembe cela veut dire atinami kaka na contre na circonférence o l'oposo wana ezali ko vivre donc ndenge la race blanche naissance na bango et moi c'est bon à Israël boba ki 13 bana kuna ba considérer pena bana ya basité dina mwana ya mwasi 13e enfant bakaki 12 garçons nde bakomaki les 12 tribus bakoki 12 nations 12 enfants 12 tribus 12 nations donc baki ko bokoma bongo bana bakomi bamboka ko mo bekolo donc bapanzani nde ba 10 tribus bake bon kotonga mikili Europe parce que même États-Unis awa donc baza ko protéger Israël par rapport à titre symbolique baza nation mère na bango wapi oyo bango tu baza ko tirer source na ba provenance na bango pour na Israël mais ba kombo na bango ba kombo eza na Bible yango eke en Europe eke partout baza kuna donc baza ba chrétien parce que ce sont des Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique moni donc yes les ba extrémité partout dans le monde alors le monde de l'homme blanc monde de l'Occident pas oyo le poso pembe afandi moni ba apôtre ba Paul bakenda ti Italie bakenda ti na Maghreb bakenda ti milefu na nini Madrid na Espagne batiati kuna mais bakati sangambi Afrique te pamba te mindelo na molimo ezali pe na musuni pe ezali ndenge bale kaboli ndenge ba frontière ezali ndenge pe bakoki kolekisa bonzambi wana te na mabele oyo eza ya yango te natiri kaka yana ba fruit mususu na Afrique kobota na toute liberté parce que c'est un pays tropical moni mais ba epa na bango ekobota te fa conditionner yango vedi ba lukeli yango ba condition de façon même ba kozwa yango ezana goût moko te qualité moko te moni bongo adaptation ba sali ya mbuma ya christianisme en Afrique et pesi biso loko toliaka ba lo nini ba fruit musu atoliaka ngo sans vie lokola nini fruit to bengaka malala donc eza toleba orange toleba ba mort toleba corps mort
il y a orange dans tolier et bembe il y a lilala moni donc ndenge christianisme donc ça christianisme est mort en Afrique au bato baza ko consommer yango pesi bato mtema mabe bayinana bafingana likunya veut dire chacun pour soi Dieu pour tous et peut bato buzoba maele ezate na bato ba konza ko te ba solution oyo baza censé ya population wana bakaboli nkita mboka illégalement donc boza ko sala autodestruction ya mboka na bino moko bosomaka mandoki bobomba ndeko na bino ba poison likunya donc nyonso wana eza état ya fruit ya christianisme oyo yebiso na kati Afrique et détruit biso donc to simba ko loba ete problème ya religieux d'abord problème racial la christianisme est exclusivement pour la race blanche c'est clair islam pour la race rouge bouddhisme la race jaune kimbangisme authentique quand la religion africaine futuka fumu kimbangu des religions ya baindo pour la race noire ya mokili mobimba des baindo bon toujours en Afrique na biso physique et toujours un peu spirituel peu physique pour bongo toujours en suko za banzambe to sala bengunduka oyo kamusa mokili ofu mukimbanga la kaka biso parce que nyonso to baki bongo science monde ya technologie naissance nango Afrique ya moni moko mdele alobi Afrique est le berceau de l'humanité nyonso sauf rien ibote bon Afrique na bandi bandi ko balandi 5 ministères wana eza pona bino eza pona bango bata ya religion chrétienne ba mindele biso to na ba ministère wana biso zana bongunza biso to na bonkumu pe bokonzi ya tala ba mpongo tulendo matondo mingi na bandi ngoge koki to longwa na occupation occidentale mentale oyo bon baza ko alimenter biso na mate ya Israël comme ça Israël bongo peuple éli nzoka Israël ngo to so taler sur plan physique ba anom kie puis mabelango ya zona nukutu na kubunda na matangisa makila azaka bitumba guerre na guerre puis bandeko na ye baza tata moko koko moko wa vraiment abotaki Ismaël na Isaac baza nkola kayo abi nkolo etats na kokweya Israël na bozo kumisa babi akolonga na carte mondiale ba kolongola ye bedi ba koboma ye ngate barab donc bango ne faut ba basenga na fumu kimbangu o aleki batunyosa mukili na makasi aleki tous les sauver na makasi po abatela bango soki bakota tebe batuna ba belge bandeko na ba belge Benjamin mwana suka na bango ayebisa bango bo kasa fumu kimbangu o ye belge mona fumu kimbangu boyi bayindo bozo sosolete bo yebi ete yango passe ezali to ba mkoto to ko ba fumu kimbangu ba africain na 10% na 9% et mon club a changé donner changer parce que l'homme blanc a moins na supérieur parce que biso de commis ma c'était tout ça ignorance spirituelle et physiquement ils a ko obéir na ba injonction occidentale nos dirigeants ba élite intellectuelle so nyonso bazana ba frère manso ba rose kana bonzambe oyo sali bango ba aliéné sali bango ba comme ba biloko moni mais ngonge koki message oyo za bongo mai za bongo moto et mutako empêcher ngwa zati za bongo pepe mutako empêcher ngwa zati ngonge koki moins yesala mana ngambu ya ba muyesu ba islam ba sala moins lelo oyo kaka plus ezobakama na ngamba ke boyindo ya fumu kimbangu moni lelo Mali a comme preuve ti abengana mundele abengani na français abengani na France na la française na ya bibo kende nango moni donc atako bazo kanga Congo oza bongo pays prophétique abongo mutema ya Afrika azabongo axe central azabongo ebandeli moni ya lokito Congo wana mais bafungoli bongo na Mali et Congo ko jouer rôle pe bangunza baza ya kotelema tokolekisa ileko ote sanke bilaka e kokisama ngonge koki moyindo tozo kena 3e conflit tolengela bongo ko bongisa biloko na biso po tozonga mabela bakoko na biso on vit mieux que chez soi 3e conflit est inévitable ce qui nature et s'imposaka presque makasi mon idée azwa précaution ya mbula osa elenzela pour les mbula ko beta kumbaka nyonsa ko kipe susute
la tolengela ba pesi biso ngonga toyebi pena ngonga exactement te mais toi so musika te pa mate conflit ko dégénérer à tout moment tolengela kozongisa mutoki na biso mabele ya mboka na biso mabele na biso pa mate bande o ba bota makutu awa bano américain bango ba kozonga il faut bazonga basengeli bazonga po baza bongo bandeko na biso baza bongo bana fumuke mbangu baza mabele na bango ya nkita o tata mukela pesa biso Afrika matondo mingi na banzi mukakozwa na baye balandi basosoli biso kasi to simba to yeba ete kosambela bonzambe oye uti libanda zabo kokumba malédiction na mboka na yo kotombola bongo koka mupaya zabongo komi koisa yo moko kolana se komi boma yo moko pamba te nzete mote ko telama na misisa ya nzete mususu soki misisa ezate nzita ko telema te partie souterrain de ba ancêtre ko otokunda na sa mabele tonde tozo tambola boye ba bazo simba ko soutenir biso mais bénédiction bonne santé intelligence compréhension ezaka ko prévenir ba ancêtre na biso koko na biso donc tolongola kombo ya ba paya Antonio longo Antonio zongsa kombo no ya Kiboindo akoma ba Gérald ba kombo nyonso wani longo tozonga na kombo koko na biso po yango za na connexion na monde spirituel na biso po bango babatela biso ba continuer ko pambola biso physiquement pe spirituellement ingeta ngonge koki bongo tobota bana maile po baya ko bakama donner échanger l'occident zo kende dia na kokweya nyonso oye azo sala eza bongo bayenga ngo auto de destruction ba kosala na bango et Afrique oyo ebatelami na zambani mpepe na mai na ye ndeza la dernier refuge ya bango bakoya Afrique il faut biso ba kola Afrique ya tozonga Afrique to tonga dia Afrique pour les bango bakobomana le bakoya ba esko luka misala na Afrique dans ce qui to teka ka mabele to teka bazamba na biso eza malonga te bo ba teka ka mabele te po mutu aza mabele ba teka ka mama te po mabele za mama na biso to teka mabele te na bapaya to batla po to na kitamo to ya ka mabele po to za ba africain ba congolais ba angolais ba nigérien par rapport espace moko bien localisé mabele ba teka la mpaya mabele ba teka pe mabele te na bandi mukakozwa to telama bonge koki moyindo obundela to bikono ki pwanza no fumu kimbangu batinda epona opazwi loposo ya yo moyindo chaque sauveur azoya ko faire définir na race oya lati azoya kolata race oya ikobikisa ma tondo mingi na bandi ngonge koki ya kipwanza ya bandombe botika na kimia tata fumu kimbangu longengo na ye abatela bana bayindo skanya sobongo bozali na bandi tokozonga subino kaka mpona ko sembla bo makanisi mais tout cas bo pesa ba commentaire na bino bo koma ntoko réagir bino na tata ngoja tif to bo na télé banda pe bongo atana na Congo Promo wapto zo travailler en partenariat pe bongo na Vuva Mu TV neteni ya Congo na bandi mo kakozwa sanga fumu kimbangu nde lobiko abayindo sekito longoli fumu kimbangu lobiko ya bayindo pe longwe donc fumu kimbangu ndi molakisi nzela ya bayindo ndi atelemisi banganga ngunza na biteni biso potomi kokela ngonga bongo ekoki bana bilaka ba saisir opportunité tozobunda mabele ya mboka ya mabele donc il faut tozola bo moko na milima mabele yango po epep soso bokasi to kokte bo kozala ba combattant kozala bongo ba nayibi to benga bango ba kombo nini ba résistant ba opposant ba kombo nyonso wana kitozo kesko sambela Yesu to kesusu ba foi manso te c'est que wana komina traître kamate oko servir l'intérêt à mettre na yo spirituel donc il faut biso ba combattant biso ba résistant biso ba opposant biso ba kémite biso ba kombo na nyonso wana il faut to zonga nanu bo moko na milimo ya Afrika pe milimo ya mboka na biso ya mabele ya Afrika ne bango ba kopesa biso mokakozwa bokasi ba ofungola biso bongo boyebi connaissance o ba fungola ka ba kola biso tangi Égypte antique donc faut to longo na bonzamba bapaya to zonga bonzamba ya boyindo ya religion africaine futuka fumu kimbangu na kimbangisme authentique moni donc biso tozo défendre simo kimbangu tete wana kende fumu kimbangu donc mokonzi kimbangu mokonzi ya bayindo
mama ya baindo moni na banzi moindo aza moko akotikala moko mboka pe moko sauver pe moko fumuki mbango dia ntunguna matondo.